boluka kimia parce que c'est le pas dans ba staff na et elle ni bino bolinga bo diviser bandal boko diviser bandal parce que ngana yebi bandal les arabiso dans na ba guerre leader akula yebi guerre est formée photo là très bien tout ça la kitoko tout là bien c'est le d'abord de un za mwana ya bandalungwa fali pas za mwana bandal baza ba frère par rapport à la guerre d'esprit ezalaka mais bino ba fan bato bozo dans tout autour il y a ba musiciens vraiment toujours regretté par rapport au comportement na bino les autres personnes ne disent qu'on vient pas en fali pour pas faire la fierté de notre musique si l'eau au sommet faut vous garder peu silence pour faire cet artiste image à malamu image à bongo c'est le hasard moi na bandal en plus musicien wenge oh ça n'a évité pour remonter la Babylone vraiment pour la bonne gymno artiste et musicien bah c'est l'os comme que bah comme il peut pas le dire que toi bango pende dans bongo bah coûter nous fali ce que boy bisanga où allons-nous mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Bienvenue Bachar Internaute Congo Température. Un grand merci à mon réalisateur, lui on l'appelle Leader Akul. Un grand merci à Domasiala depuis les États-Unis. Un grand merci à John Lili Atal en charge, non socialiste sponsor, P producteur et émission Oyolola Congo Analyse sur le net. Un grand merci à Claire Boboula, le mignon garçon, le babyface et le Ngabana Mike Cash Money. Wester et Zanasima Congo. Un grand merci na Babé Ngaraï Mimi Menga depuis la Finlande. Un grand merci na Bato tout. Bozo soutenir vraiment Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Un grand merci encore à notre maman, la patronne, la maman Rosette la fleur d'Hambourg de prix allemande. Vraiment tous autres peso bambo tebisiko ozali, bana poto, bana le monde entier. Analyse sur le net, wabi que Peggy Titan vraiment zaka une église au milieu du village. So pour moi on a tellement parce que dans mon chroniqueur est belé, c'est comme si bazaka sur une église au milieu du village. C'est pas comment on a que ça va position na bango. Même si quand il y a quelque chose dans likambo ezali, il faut savoir parce que tous les indicateurs de masse. Lelo, par rapport, il y a analyse à faire automoni agression à ces scram. Na anniversaire, il y a tout Kalouji. Nous, on ne comprend pas, tous comprendre que tu as dit que ne venons pas ensemble à l'Obara. Concurrence fait loyal. Na le bil marambo trop. Bon, c'est le d'abord de un à moana, il y a bandalungwa. Fali pas à moana bandal. Baza ba frère. Par rapport à la guerre d'esprit et zalara. Mais bino ba fan bato bozo dans tout autour il y a ba musiciens vraiment toujours regretté par rapport au comportement na bino. Les autres personnes ne disent qu'on vient pas en fali pour pas faire la fierté de notre musique. Si l'eau au sommet, faut vous garder peu silence pour faire cet artiste et image à malamu. L'autre monde artiste et musicien a outil les États-Unis, le Canada. A Betty va concert à Toronto, Tomoni vraiment. C'était bien à féliciter sur l'image. Malgré que Bino Batboza à Paris, à Europe, les Bino Nemboza à l'époque cassé, les artistes et musiciens bazo bétaté en Europe. Mais tout le monde qui a fallu pour pas bêtiner au Canada sans problème, à bêtiner aux États-Unis sans problème. Il n'y avait pas eu des affaires de Canada. Et ça m'a beaucoup appelé les états de droit. On a besoin de se divertir. Tout un temps, il y a congé, il y a vacances, tout le bac. Et les anniversaire, il y a Mouninga Tutu Kalouji. Vraiment c'est le hasard maté ada vraiment na bandal mwana wenge mais c'est le scram number na bisaka yo fozala oza leader oza star na ba place bongo ko tamola ratuzo tamola na ba ya na ba massa zalaka pe na ba maître parce que pour nanga ko la vérité je pense pas bato na ba sena ba so baza bato fali c'est bien mais ba sali sentiment fali poupa ada garçon azalaka Nakomi Kitisa, Makasi. Parce que fallait pour pas selon de rumeurs. Oh, Ebima, so les qui continue na batu ba beta bango. Mais ba beta batu.
tomonaka bato ebele neti barene abire baka na bandal bafinga afali pupa bato ebele bafinga afali mais tomona te même bato afali baka na Kinshasa basala makambo boye olelo boye bango ke se leo na fali baza bafrère toza na besoin kokabola bango te malikambo ya silence ata bongo eloko ya bongo vraiment image ya bongo se leo aza mwana bandal aza en plus musicien wenge oyo eza nayebi te bokomosala babiloko mo mpona bodimne baartiste ya musicien mais bozoluka mpe guerre boluka kimia parce que se leo mpe aza na bastaff na ye eyalinga bino bolinga bodivise bandal bokodivise bandal parce que nga nayebi bandal ezaka biso tozaka na baguerre leader akula ayebi guerre ya forme fo tolata très bien tozala kitoko tolata bien mais guerre ya mama bitumba oyo totikelanga bamaître na bakuluna vraiment bana poto bana le monde entier bandeko lelo bozobebisa image d'abord ya République démocratique du Congo parce que botala ma cérémonie ya bongo place kitoko bongo anniversaire ya Tutu Kaluji soki lelo la police image ya Congo so bakateli bino ba mesure bino bozana na mboka wana bozo ede bandeko na bino o bazana Kinshasa vraiment so bozo kota na mabuzoba ya bongo vraiment so sala malamu te bandeko na ngai vraiment to regretter makasi surtout biso batoza ya diaspora toza na ba pays mususu ya na loba ba mboka loka ba Paris ba Belgique eza il faut ba changement de mentalité ya bino bato boza ba africain boza donc tout ba africain kutu ba malien ba guinéen ba tata na ba buzoba o bino ba congolais boaka na ba millions na bino te artiste munene parce que c'est les artistes munene avec son frère eza ba guerre na bango eza makambo na bango mais c'est pas de eza eloko moko boye te ke bino bokomisa ngo vraiment artiste le roi c'est le na podium eza kwa 20 sonne ana podium yo bibi kuna uti kuna libanda oyo touche 20 sonne makambo wana esalema te na banda toyebi makambo wana te parce que na minute o moto esepeli na banda lungu bata c'est l'osra mpe bakomi mpe balobi ke to bango mpe nde baza bongo bakutani moto afali siko boyebisanga où allons-nous na minute ofali pupa azosala fierté ya musique ya Congo fali pupa aza vagabond te aza moto te ke non toyoka fali na makambo fali non d'abord un depuis makambo ya musique ebanda nano abunda te akende agressia motu te ezala sele yo babunda nao bango mbale ti eza baguerre d'esprit musique etambolaka bongo bino bobosana guerre oyo ya JB ezalaka na Weranson est-ce que bomona baagresse ya mosusu wera antu JB akozala boye bato ya JB baye makambo wana etikala ozala ti concurrence ezalaka loyal musique c'est l'on fait sa musique fali fait sa musique botika tocomprendre bino te parce que na musique ya Congo moto aza nzambe aza te moto aza nzambe na musique ya Congo aza te parce que baartiste nyonso baartiste nyonso musicien basuccès mpe aussi la bango bino bachroniqueur bomolakisa baposition non baartiste musicien eza fali ezala seleo tokabola te tokopesa conseil toza une église au milieu du village seleo aza yuma te aza mwana bandalunga mpe en plus musicien wenge makambo boye bino bachroniqueur il fallait bon vraiment beau télé mais likambo boy par rapport ya bateau bagrité parce que tout ça la promotion na bango les longs salinga plaisir ya au monde ba artiste musicien mboka na biso pe en plus le 20 awa fali pour parozala aozala na Bercy parce que ba image ya bongo bino bo sala bongo tout ça a besoin de musique ezonga na poto ba bêtise tout mona toti komona dernièrement ser na biso Koko Madera ya kofinga Koffi Olomide makambo bakomaka na mire biso na biso ba congolais tolingani te en fait où allons-nous tozo se respecter te tozo yebate vraiment botika le king abeta musique na ye botika ko saluer ye bokotsa kombo ya fali aza focalisé c'est le peut toti komona kala mingi te toti ko lancer sortie officielle ya album na ye c'est le star aza mwana bandal en plus ça musicien à bandalungwa ça peu musicien biso to sepelité agression à bongo vraiment
boye ba ko respecter ba leader, boye ba ko respecter ba artiste et musicien. Si on a le ba leader c'est trop dur. Mutoza artiste boye ba ko respecter en plein podium. C'est comme si vous étiez venu humilier Céléo. Biso banal to yebi marambo ti. Biso banal to za na ba guerre ya mama bitumate mama mettre la sauvagerie to yebi yango te. Biso to yebi ne maramne yemande binande. Lata bien ne fali pour parler lelo so pesa fierté ya bandalungwa. Ba guerre na bango ba yebani bango na bango ba ba artiste et musicien ba za bana bana biso na bana le kana bongo. Boyo mena célèbre so c'est l'Oscar. Bino ba chroniqueur bozo ko loba te vraiment mona ba musicien ba nzambe na bino. Vraiment mona ba musicien bo l'accès ba position so likamoza. Non, on doit parler to lobela bien à mutu nyonso. So mutu azana faute to loba faute. C'est ça une église de village. Mutu azana nzambe na musique à Congo azati. Et tant que moi la bandalungwa bino ko la politique à diviser pour mieux régner. Ba musicien bo d'avance de un fallait pour engager mutute. Engager mutute na internet bino nyonso bomo ya boy pona bo finga la batu na komo ya fallait poupa. Bino ba ken ba manike. Bosa musala soni bozo kitsa artiste na biso o azo sala biso fierté libanda azo ko bete la biso États-Unis bete biso na Canada. Bo pe ça peut valeur. Le lobby de Bogomo on dit ba règlement de compte ko finga la fallait tina rabinote. Ngana moi la bandalungwa. Grâce à Maramuna Bino yango te komi ba koma ko menasaka ba musicien na biso tozongi na idéologie ya swa banda. Fali mo ka loba banda lungu ya biso koleka wapi. Na ba misu bo ti ba changu bo ti ba nini bo yaka bo to na besoin position te. Ba artiste na biso ya banal o ba bima na banda lungu to linga ba sans exception to za besoin ko diviser te. C'est l'on fali ba frère na ba frère. C'est quoi en fait? Et comme Nini, où allons-nous? Vous de chroniqueurs, vous avez un terre de base. N'a pas fan, n'a pas tout retour avec les musiciens. Fali pour paloba yango kakipaka kokolo. Bino na bino bwana ba pito pale. Toyebi fali na marambo te. Bino comment finga ka batu ba bino ba ken ba te belé ba manike. Bino na kutu ken piana quelque part, ngasi na lobela ki na dit que non. Oh tozo ça la critique analyse sur le net. Tous dans la besoin de makambo tie et même abiso malamu tie parce que image ya mboka na biso komi ko beba libanda. Fallait pour préparer son concert pour 2020 na mois de février. Bercy, c'est la fierté du Congo. Ça fait combien d'années depuis la Kofi ba ensemble ba beta Bercy. Bino bolinga lelo bo traumatiser ba artiste na biso musicien o bazo za la focaliser na makambo malamu. Nous ne voulons pas ça. Le Congo a été juste pour de juste. Bino bozo même sa image ya mboka na biso boza libanda. Non. Moi j'avais dit ça. Bandeko na biso ya ba combattant balobaki yango que musique ya mboka na biso ekobeta te, mais nous voulons arranger ba musiciens baza na makambo te. Si vous voulez attaquer des politiciens. Toye ba origine ya bateau ba qui ko menacer c'est le scrap na concert na yé. Parce que c'est le scrap déjà ici à lobby qui a porté bango plainte. Tous dans la réaliste bandeko nanga. Topé sa information comme il faut. Tous dans ma diffamation te botika kombo ya fali poupa na ba bêtise na bino. Biso bandalungu atolingi to bope sa image ya bien na ba artiste musicien bon respecter bango. C'est l'Oscar maza yumate aza zobate. Na concert, na ba ku concert anniversaire muninga tutu kaluji. Aza parmi ba grand animateur ya mboka na biso tutu kaluji. Abengsi bandeko ne ba frère na sepela. Donc congolais bozalaka bwana ba bino ba bande de voyous, ba désordre na diaspora, bozo pesa image ba famille na biso souffrir na ba Kinshasa, au lieu de s'occuper na mambi oh ya na ça qui na poto, il fait n'importe quoi na poto. Fali aujourd'hui fait sa vie, il fait la fierté de sa famille. Lorsque na famille Fali son problème ezali. Fala bengsi baleki atini baleki naye abongisa même bandeko naye. Mais vous de bateau boya kapona bo disant bateau, boya na ba combat musicien. Non, nous ne voulons pas ça. To boy boy sa image à artiste musicien na biso.
c'est le Scram, c'est notre star. Tous on a besoin de que Kabola. L'égalité reste l'égalité. Bino bokomi kaka. Non, fallait tu mettre musique là. On a salinga bien concert à Toronto. Concert à Toronto, et ça l'a bien bientôt d'ici là. Fallait pour pas venir ici. Aroya peut abattre le concert. Bientôt nous avons invité frère Paul Baken, nous avons invité. Bino bat boza na Paris, nous avons bâti. Vraiment. Bozo fini ça vraiment bon à la biso. Vraiment, je suis à la fin de notre analyse sur le net. Merci à Maman Rosette La Fleur d'Amour. Merci à Joe Lili Atala. Merci à Maria Massiala. Merci à Maman Katia Lelo. Merci Nabato, tout vraiment Botal Rapegui, citant le parallélo de la presse congolaise. Merci aussi à Celo Scram, Topé au courage. Merci Père en plus, Nafali Poupa pour la tournée au Tigo Lekana, vraiment, au Tigo Lekana. Merci Nabandero, nous sommes vraiment Bola Nabiso. Banda les Abiso. Banda les Abiso, nous ne voulons pas diviser pour diviser pour mieux régner. Garde esprit on a bandalunga mais marambo dans tout monde. On se retrouve à la prochaine émission d'Abisso. Clabo Boula, le mignon garçon de Paris. Bateau tout vraiment Botal Rapegui, Titan Nicolette Massamba, Karine Moke, Bafan Nanga tout à Belgique, Mami Mola. Boza vraiment ébélé. Yakota la Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Merci à mon réalisateur. Yébaben Raïbo, vraiment comme on a aimé Colombe, dans sa image kitoko boy. Congo température, elle Europe, leader à Kula, famille Massiala, Claudine Massiala, Bilotou Bolinara Peggy Titan, Jean Chambaredo, Motema Mami Chamba, Venangaï, Tani Chamba, Adola Nabiso, donc bateau tout Bolinara Peggy Titan, Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée. On se retrouve à la prochaine, toujours dans la chaîne Kitoko. Christian Moukendi, la régie finale. Cordon Shadrach Discored. On se retrouve à la prochaine. Merci à vous. Soyez branchés, pescochés. La chaîne Kitoko Congo Température. Bye. Monatie, botalelanga. Congo température, ya Maman Rosette La Fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika